Bonjour, bande konanke sanga mamluba. Nayebi ke lelo ezali journée internationale de la femme. Na souhaité bino déjà bonne journée internationale de la femme bien avant. Nayebi ke pai na biso ekomande journée basi balambisaka bapapa bafufu. Esengo ya femme congolaise ya lelo ezali alata nde maputa nde mokolo ya lobi papa lambela ye fufu. Bon, j'espère que tant que vous avez kolata maputa, papa basilisi kobalisela bino bafufu, c'est le 9, hein, parce qu'après le 8, le 9 koya. Excuse-moi, quand le 9 mars de koya, état social na biso na mboka kozala malamu, guerre na est kozala esili, système ezali kopresse bino kozala tombe, boite, voilà. Po moto asalaka likambo apesa lifuta ti. Lobi ntango bokosala ndenge bosalaka bambulo nyonso eleki bolie bafufu bapapa balambi fufu bino bolati maputa esengo na bino mokolo yango wana. J'espère que le 9 bokolamuka a un Congo meilleur boyete po nayebi lisusu ta toloba na langue nini biso bakongole toza na don naturel ya kodécourage bandeko na biso. Situation ya Congo eza pasi eza mawa pasi na ngai eza mpona Congo te. Congo n'a aucun problème. Parce que na kanda nanga ezali, je ne comprends pas que si Dieu ne commet pas les erreurs, comment kozala créer l'homme congolais et puis akekopesa mabele wana? C'est ça ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Un peuple si inconscient, un peuple qui ne mérite pas un grand trésor comme cette terre-là congolaise. Naebite, je ne connais pas tout, ngai pe nazana katia komituna. Que si Dieu réellement est parfait dans tout ce qu'il fait, comment kokaki ko créer terre wana si belle, apprécier toute richesse, mazui l'homme congolais que nous sommes en train de voir, apprécier possession ya terre wana. Ça, ezolekela ngai. Vraiment, bo sambelaka, bo comprena makambo spirituel, bo meka kopesa ngai yano. Parce que là, je ne comprends rien. Parlez-moi un peu, tout cela non moi moutier. Y a-t-il un autre problème avec vous, le peuple congolais? Ceux qui vous ont un problème, Moussous, bon, le bel vérité. Tout le kakotala, comment on peut vous aider? Oui, parce que la base même Zambe Sika Fandi, même lui, il ne vous comprend pas. Tolanda, la première question que j'ai à vous poser, êtes-vous le seul peuple sur la face de la terre qui prie? Hein? Mais majorité n'a bino bosi identifié comme les chrétiens. Boete, nana memela kabino Bible, mundele. Mais mindele yango baela kabiso ba Bible yango bande konangai. Hein? Mundele ye moko a développé mbonka na ye. Na ba dialogue te, na ba prière na ba stade de Kamanyola te. Tozalanda, mais mundele a construit de beaux stades na ba mboka na ye. Namona ko batu ya alanga muzika bamibomaka wo. Tozoke kobeta na Arena, toke kobeta na Zenith, toke kobeta na Olympia, toke kobeta na Bercy. De très belles salles, n'est-ce pas? Jusqu'alors, nanu na yoki sika, un pasteur français a mobilisé ba français ba kende kotondisa Bercy pour basambela pour na sori ya France. Je n'ai pas encore vu ça. Toyokani, hein? Mais complexe ba mission na biso bazaka nango fo bakende kokufela nde na Bercy na ba Zenith kuna na ba mikolo ezali sepe Yorena balobi ezo contenir bato ebele, n'est-ce pas? Ok, donc eleki kutu Kamanyola na munene. Mais ndenge nini ye moko français nano azwi bapasteur na ye te bakende kotondisa kasi Yorena na bakamanyola bakende kosambela nzambe po atala likambo ya France. Tolanda États-Unis awa toza na bastade ya minene tenta po États-Unis eza kutu comme tout un continent. États-Unis bimisi pe certains prophètes chrétiens ba Billy Graham na père spirituel ya ba chrétien mosusu bobengaka Branham na bato basambelaka ba Mormon bato ya ba what you call it, Jehovah Witnesses. Tozolanda bato wana nyonso bien sûr ba baptiste ba dénomination za rebelle na sous umbrella wana christianisme. Boete bosi boyoki bango batondisi bastade po tosambela mpo na États-Unis. Hein?
États-Unis oyo produire beaucoup de ces prophètes là. Oh babande ko akosala bino ba campagne de prière na Kinshasa kuna. États-Unis, une nation qui s'est établie par la guerre. Babunda contre la Grande-Bretagne pour ne se libérer. Boyete, tina ki esclavagisme ezalaki awa. Guerre civile bimaka super nord na sud. Une des raisons qui a coûté la tête Abraham Lincoln. C'est ça ma comme l'émancipation de slavery wana. Parce que c'est un grand commerce. C'est ça l'anda. Bien bon qui émancipation de slave. Et hier à travers les prières. Mais vous savez, hey, Zambi, wamujulu penzao ezabwalu bwajikema bwalu bwajikema. Zambe nangai peuple oyo ba uta wapi. Oui, mais que vous avez la même attitude comme vos ancêtres qu'on était en train de chicoter ici là sur les plantations d'esclaves. Hein? Oui, oui. Vous savez ce que vous avez en commun? Ah non, tu peux évoquer comme Abraham Lincoln. Oui, mais est-ce que vous avez qu'on a bien en attendant que les moutons na bango babande ko lio. Oui, banda ça le konin. C'est que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Bafanda ki na bilanga na bango bazoko lo na ba coton na basukali na bango bakana sucre. Bazoko sambela. Zambe tindala biso Moses. Pour bien bolela ka ba libérateur. Hein? Oui, oui. Un esclave qui se respecte. Afin d'akana kiboumbu na ye en train de plaider que libérateur a ko libérer. Ça c'est l'attitude d'un esclave toujours. Et quand il y a deux genres d'hommes. Un homme émancipé, un homme libre, un homme conscient prend son destin en main. Ye wananda kendaka bitumba pour défendre ma valeur na ye, pour défendre souveraineté na ye. Vous savez ce qu'un esclave fait? Un homme soumis, un servant. Afin de bilangana na samoi en train de pleurer à ce cause-là, batuba ko risquer ba vie na bango, ba ko défendre ndeye. Mentalité ya ba esclave kaka. Ndenge boza lelo, ndenge bakoko na bino pe bazalaka hier. Babandi kolela, Nzambe tindela biso Moses, Nzambe tindela osomona yo na plantation esclavagisme na yo. Il n'y a pas une mur, eux contenir yo là. Vous êtes nombreux, hein? Mofandi no wana ozoluka intervention divine et ya kobimisona na kiboumbu na wana. Et bongo ba Haitians qui ont osé de se lever. Bango bazaki bana na Nzambe te. Et bongo ba révolutionnaire ba Jamaicans. Bango bazabana na Nzambe te. Tel muto yo ayebi ko sambela Nzambe apparemment il me semble que ce n'est que les esclaves. Je commence à me dire que la christianité est une religion ya esclaves. Parce que nous devons comprendre le comment côté. Comment est-ce que bateau batanga ka Bible na normal, baza bateau conscient. Bateau basala ka biso prière du 1er au 30. Ba bourrico wetu wa mene le bourrico biologique et naturel. Impossible à sauver. Mais on ne sauve pas un esclave, bande konangai. Non. Et surtout pas na forme esclavagisme tozomona. Bino bozana menote na maboko te, mais votre esclavagisme c'est dans la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bobimana, système moi je maintenir bino ba oppressé. Poto yebite quoi faire? Bakendaka ko sauver non inconscient ngulu te. Eza lokolo moni muto se noyer, lokolo azana ba panique yo sauter pe na mai wana rapide. Ko kende ko sauver ye. Maintenant yo ne boko comme batumi bale boko ko secours. Hein? Vous êtes inconscient. Vous êtes très dangereux même. Boko bomisi sana bato bazolinga ko sauver mais bino boko bomisa bango. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ou peut-être si kabino bon melana mayango bo se noyer bien de to ko revoir kanabino parce que na so comprendre binote boza bato te. Comment mutu mobimba même ba droit na yo donc ba yibio na ba droit na yo on te traite comme un animal dans un zoo. Balabala na Kinshasa sale, vous cohabitez, vous coexistez même avec les poubelles. Poubelle ka ba malaria na ba typhoïde, ba maladie éradiquée par d'autres sociétés, mais les maladies ezaka kanabino, maladie liée na salité. Toto landa ndeo abino maladie. Bon bino ba spécialiste ya nini? Ya malaria na ba typhoïde. Et bon ko za éradiquer ndenge parce que moneta ya Kinshasa wana malaria ko okima Kinshasa te parce que talakaka.
Kinshasa ezali bilei ya malaria. Ndenge terre congolaise ezali richesse ya monde. Kinshasa ezalaka richesse ya malaria. Bangungi base retrouvaka bien na Kinshasa. Ngungi akotika Kinshasa te, atika bomengo nyonso na kutia poubelle wana, atikela ngo nani? Atikela poubelle wana nani? Et surtout que bino moko peuple na bakonzi na bino mutu bezo ko fournir le ngungi la nourriture. Ngungi akenda kende wapi? Ngungi aboyi na ko katisa Braza. Ngungi aboyi ko kende na Bangi. Ngungi aboyi Kampala. Ngungi ya lobi bomengo ya kuti na Kinshasa kotika ngote. Tozolanda siko boza batu to boza banyama. Bandeko na ngai. Hein? Bon, moi, le monde a abandonné le Congolais. Mais est-ce qu'on peut se donner tort au monde? Vous êtes un peuple inconscient. Nanango ko se sacrifier ko bundela un homme congolais. Pour accomplir quoi? Bon, moi, bino, hein? Boza ba genre ya batuko. Ata lelo siki bomkota ki na paradis. Boko balka botuni où habite le Satan. Parce que le Satan et l'enfer, c'est le seul langage que vous comprenez. Donc, ça ne vaut pas la peine. Il y a un paradis. Beaucoup revendiquer l'enfer. Parce que c'est tout ce que vous connaissez. Tellement bon message na cohabiter na ba démon. Tellement bon message na médiocrité na bino. Que beaucoup monde a le paradis étrange. Expliquez-moi quelque chose. Bible na bino botanga ka Bible. Hein? Na lola kuna tangu dragon, the dragon, alinga sala a renversé ki bokonzi ya Nzambe na lola. Ndenge bino bozalaka champion kote ya biso. Na lobi ya bino bolobi na biso na John chapter 3, 16 na banza, qui au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. Bolobi parole wana nde Yesu Christo, n'est-ce pas? Toza d'accord na bino tokende kasi na angle wana. Donc Yesu azalaka présent tangu dragon azalaki kuna na lola alinga sala coup d'état, n'est-ce pas? Bino bomonaka Michael, c'est lui fait à l'image de Dieu, c'est lui qui est comme Dieu, Michael. Bon, pour aller Michael akendaki koluka Yesu te que hey mon frère, diabulu alinga sala biso renversement zwa lola. Yaka ko défendre biso, Yesu yaka ko tala kana biso, Yesu sala. Bino bomonaki Michael akendaki ko songa autorisation ya Yesu. Bino bomonaki Michael akendaki totele manana kaka wana limukie, totala na hiérarchie ba angelu yango. Les séraphim, bango nde bazaka tout autour du trône, n'est-ce pas? Sima, totie ba cherubim. Et Bible, on a bozotanga, et que Lucifer était le plus beau des cherubim que le bon Dieu avait créé. A placé que toutes les pierres précieuses sur lui. Il était le plus beau na Garden of Eden, n'est-ce pas? Garden of Eden, zama comme il y a Genèse, il y a l'être humain. Bote, ndenge bote ya kabiso, n'est-ce pas? Si manango toko leki ba cherubim, ndo kitina ba archangel. Archangel na sena bangunde ba angelo. Le archangel nde kozala ba Michael, ba Gabriel, ba Uriel, Samuel, tozolanda wana baza ba archangel. Donc ça tolandi na hiérarchie ya ba angelo, cela veut dire que cherubim aleki archangel na grade. Boete, siko totela maka wana. Voici cherubim que vous appelez Lucifer le dragon. Alingaki a renversé trône ya Nzambe. Boete, selon Bible ndenge otangela kabiso. Michael, qui est supposé kozala kutu na fonction kutu mususu bien kaza mutabitumba, asengi ba audience te. Asengi intervention ya autant te. Ake koluka Yesu atala makambo na ye te. Michael pena boya ye babunda. Selon la Bible. Babundi. Babundela kanini. Babundela kapo Michael azo ko défendre le paradis, leur territoire. Le Satan voulait renverser. Tozolanda. Mais pour aller Michael abele la ka Yesu Christo te. Bolobi Yesu Christo afandi na loboko ya mobali ya tata. Boete, Michael qui est à l'image de Dieu. Pourquoi abele la ka kasi Yesu Christo te yaka ko intervenir? Michael abundaki. Babundi leur fameuse guerre, bataille wana basalaki. Satana, parce que moko na bango ndako ya kotika la kuna. Satana aye ko se retrouver sur la terre ndenge bi betali sakabiso. Tozolanda. Chiko, bon parler d'abord, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que Michael n'a pas défendu le paradis par la prière? Hein? Mais Jésus était là. Pourquoi Belela Kinanu Yesu te casse? Il était là au commencement. Pourquoi Michael a baki tatan zambo zopta la passion yote? Satan a nyokoli biso.
Satan alingi azwa biso lola, nzambe sala, totaleli yo sala. Pourquoi il n'a pas prié comme ça? Ba Congolais, boli bisa fak na mela mai. Tana zaba ke boza ba comédien bino. Surtout au moment ba causer bino tort, et ça vos pasteurs que j'appelle les farceurs. Na bino boza na mentalité ba esclave sur le champ ya esclavagisme. Tozolanda, bande ba comédien. Bible bino bo simbeli batu. Une histoire de bagarre. Mikael abundi na dragon kuna na lola. Na présence kutu ya nzambe. Pona waka kabino bozaka na esindiki na bino kesoki bokufi bokokende na lola na présence ya nzambe. Donc lola kuna nde sika présence ya nzambe ezalaka, n'est-ce pas? Oh, rendez-vous na bino nde après la mort. Muninga abundaka azelaka la mort te comme c'est na présence ya nzambe. Botala hiérarchie. Ba seraphim baza kuna, ba cherubim, simango ba archangel. Mais Michael abundaki. Et chaque fois que tu as combat Michael dans la Bible, il fait toujours face au Satan. Tozolanda, l'archangel le courageux. Ba wele la kina Satan na nzoto Moses kuna na ngombati. Mikael courageux. Yepe mutabimela ka Joshua, Joshua mutamapinga. Yango bomoni Gabriel mutabimela ka Joshua te. Bible na botanga kolobi nini? Joshua Talabouamoni, le chef de l'armée de l'Éternel. Et on parle de Michael, Abimélié. Et le style de Joshua Talakanin, il s'est battu pour le peuple qui est la terre promise. À ce que Moutou Yabasan City, Moutabadi Sababate, Moutabakor, il s'est fait Baromerate, Moutabakor Yabanamidia, Moutaba Lorenzo Te. Oyo Makambabu Chando, Boyela Bisa avec vos Demon Rats, 1997. Mboka mobimbe koma kaka mboka ya Lorenzo Alobi, Namibia, accord super agglomérat, Addis Ababa, Sun City. Mboka ba dialogue na ba dialogue buchanda. Na bato ngo ba komela kabino Bible ngo bobetela ka batutolo. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit. Olobi ngo pe na français aussi la parole de Dieu nous dit. Hymne national ba français, est une hymne national de quoi? Baka hymne national ba français le baka makambo ya pekuna. Hymne national mo marchons, c'est que la Marseille ya ba français wana. Hymne national la bitumba. Ezo ko inspirer bunda. Yebiso moko en États-Unis, des rockets, les roquettes, et bête qui boutou. Les bombes se sont explosées dans l'air. Mais notre drapeau s'est tenu. Nous sommes en train de décrire quoi? Bien, nous sommes décrire Makamba Bassan, si tu n'as pas de dialogue. C'est tout ça que décrire Bitumba. Et bon, roquette, bande ko beta boutou na ba bombe zo panza. On a des dialogue. C'est ça Bitumba. Donc, biso na batango bolobako, c'est quoi biso kutu na mbongo na biso to komi in God we trust. Boete. Mais c'est quoi le quoi to sali confiance na Nzambe? Nde to bundate parce que to teli kana biso pa na Nzambe. Po Nzamba yebi kaka nde ba Congolais. Boete. Vous comprendre binote. Hein? Si vous passez aux États-Unis, à l'école en anglais, à l'Amérique, l'école américaine est la lola na bino sur la terre, peuple complexé. Mais biso moko en États-Unis, si kato komi, in God we trust. Na pledge of allegiance na biso to zaka one nation under God. Tolunga to tia président, to sali prière. Mais nous savons aussi que ce que sakani to ko bunda pour défendre les États-Unis. Ça n'a pas prière à cause la terre. Bab koko na biso basala ka dia prière kala. Ba George Washington basala ka prière kala. Oui. Prière à 200 ans passé wana. Ça s'applique jusqu'aujourd'hui. Tozolanda et puis ça s'applique jusqu'à l'éternité. Mutu soka yeko telefone États-Unis to ko bunda. Ça na tamba prière pamba te. Siko ba prière nyos ba founding fathers basala ke kende père. Ba prière wana ezana neza valide. Ça na besoin ko bunda te. Amina ko sala ba prière te. Bon nyoko li bato na ba prière yango bino ba prière ango. Hein? Et quand tu as na surprise à crédit ba prière te. Ba koko na biso ba sambela mabe. Bino susu boye bo sambela kakaka. Bazo boma bino mboka na bino bazo kozwa Yesu mboka na biso comme ka kotela Nzambe. Nzamba sala nini? Nzamba sala nini? Hein? Sikoyo Nzamba ngo selon vous o mindele balakisaka bino.
ye mundele ayebi te ke nzambe yango existaka mais mpo na kodefendre mpo mundele azala wana tobundi, n'est-ce pas? France bayebi ke mpo France ezala ifo babunda oyo le fameux voyou azalaka mokuse complexio Napoléon ye kombo ekenda mpo na nini muta babitumba o général de Gaulle muta babitumba o Jeanne d'Arc soki mpe Jeanne d'Arc mwasi moko courageuse tozolanda donc bino bato kutu banziyaka baza kaka liye na babitumba boyoka bagera ba 100 ans boyokaki masolo badialogue na ba Sun City na ba Namibie na ba Lorenzo en tout cas bacongolais bosala makambo na nko oui yango moni monde elinga kokota makambo na bino te. D'abord, vous êtes une malédiction pour cette terre-là. Oui, oui. Une personne qui se laisse banyonga ba monisa ke pasi. Ce qui botal malamu azamu tumoko sous une malédiction. Totola bana vérité. Boko sabata o nzambe ni mbilo bosambelaka. Pota nzambe ngwa Bible azamu susu. Tina a change lo ya créé qui est comme lui ya zo fonction ko bunda. Bino bozo ko yebisa mako o tozozela asala nini? Ou bien bozokola botangaka na histoire ke Abraham Lincoln abundaka po apesa esclave emancipation bokanisaki bokozwa Abraham Lincoln mosusu lokuta na bino nayebisa bino vérité basi bapanza ye crâne tolandi n'y aura pas un autre Abraham Lincoln oyo akoya awa akende bitumba po émanciper yo esclave congolais oyo toyokani si tu connais bon, ce qui est bon pour toi bandaka déjà komipeselaka baindépendance na yo déjà tolanda Abraham Lincoln kutu pona nalekisa bino bien boyebi kanda baslave owners ntango basalaki bamonaki ke sikoyo bozosala bango baperdre bango cope na bango esclavagisme n'est-ce pas gouvernement américain afutaka bango bambongo boye te barambusaka bango tolanda l'Angleterre a aussi fait la même chose tokani botia na mitu na bino te ke y aura un gouvernement qui va rembourser les États-Unis, la France, Rwanda, Mbongo, pour Kabino. Les temps ont changé. C'est Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, on appelle ça émancipation. Bachende na biya $5 américains. C'est ça l'andé. Donc na biya kuta $50 na $100, bacha kutu ye kunate. Ba yo kele kaka mawa, ba ko bambelo nginende na biya $5. Ceux qui basale le Western Union kaka $5 ko separa nango. Mutu na bina ba émancipation ba bambende na biya $5. Et puis na banze na libenda zalaka na Nicole nde sika ba boka elongi na ye. Tokani. Donc pona ko lakisa bino déjà. Po bino boza ba espoir moko ya mingi. Mutu émancipaka ba esclave azaka na elongi na $5. Même pas $10. Tolandi oui. Nde na bina bino ke bolongola babuzo bana bozana ngona mutu tokani balibérateur bakotaka terre promise te Laurent bolobaki ako libéré bino yepe basale même chose basale Abraham Lincoln bapanza bango crâne botuna Laurent kufa liwa mabe akufaka liwa moko mabe akosakana te crâne nyonso sur la table babete tingoma na litoyo yo eke bimela de l'autre côté tala mitiopo a cerveau nyonso likolo ya mesa liwa somo kwa nini? C'est ça le sort qui attend Moutoua Zakana Moulimo à libération. Et puis, on doit libérer un peuple qu'on ne peut pas libérer. Yo, c'est mon libérer un esclave mental. Yango ba bête la ke masation na Moutou. Parce que kende ki na luka libérer un peuple qui est esclave mental. Yango ba bomene ke peka na mental. Mais ce que vous allez quand un peuple déjà émancipé, un peuple conscient. Laurent Bangé ba bête peut-être masation na libomo. Ba bête na Moutou pour azaka lokola bino mutu bapanzi crâne azana état nini état de mort bino na idps na bino bozaka bato nini bato ba ville mort sikoke la différence entre votre état d'être na Laurent ndenge basalaki ye bozaka ndenge moko ti bato ba mort bato inconscient bato ba état moko inconscient état baliwa donc état ezalaka absence de Dieu état molili oyo ayaki alingi aémancipe ba esclave même chose batongo bazolinga ba émanciper bazokolela nzambe atindela bango Moses tozolanda bake kopanza Abraham Lincoln crâne na théâtre ezalaki Ford Theater
bapanza ye crâne babeti yango na bikosi awa ekebimela na mbunzu matanga somo. Oui, oui. Libérateur cercueil na ye fo boambale cerveau wana na babande na ebele po mitiopo tu ya crâne par terre oyo mpe susu Kennedy aka na masolo neti soki mpe alingi alibere soki mpe azokobundela so mpe cause nini bomoi nde basalaki ye mutu bazolinga baka esala autopsie cerveau epanzani en deux kuna na kati eloko te crâne ese décomposé na kati cerveau eza te boso bomona liwa ndenge wana cerveau etikali na Dallas crâne ya pamba nde ye na Washington awa bakunda kaka crâne ya pamba te mais soki ozokobundela bato moko baza inconscient ebembe na kozala ndenge wana kozalaka babebembe moko eza kaka bavirgule bakokobetolisa se na liso quelque part cerveau tout par terre donc na docteur oyo asalaka autopsie komona ezalaka nani pathologist na pathologist azocomprendre te boyeli ngai mutu mais cerveau ekoki te neti Kennedy un quart ya cerveau tout etikalaki na balabala ebongo Laurent kutu nde Laurent na banza kutu ezalaki 75% cerveau nyonso ezalaki wana na mesa soki toyebi totunda Rashidi na Kapende na ye biloko bamonaki Kapende wana kutu foto olekele psychiatre a vie makambo tosala amonaki okoza normal te komona bongo botala motu monene wana Laurent ndenge ezalaki tout ce cerveau là sur la table eka liwa somo te liwa somo bakimine mbangu Zimbabwe bwana bazokolinga cerveau wana na bandena bazokolinga yango mpenza bazokolinga moye te nde baso réservé na batraître tolandi oui Laurent ye akufaki double mort akufaki mpo azwaki onction ya kolibérer un peuple qu'on ne peut pas libérer ça c'est d'abord premier crime. Deuxième crime ayaka na bapaya na mboka Mobutu alobaka bato ye na bango bakoboma yo Laurent orgueilleux kasi cousin baluba timuluba kati mema eloko bomi Congo sezaka ekolo wana bikolo mibale bomi Congo eza bato apinjeu na minasemaka baluba na baswahili nde bato babomi Congo koshemaro nyonso tozomona lelo ni tete ces deux ekolo là moko hypocrite akolaboraka na barwandais oyo mosusu mpe akolaboraka na barwandais mpe aza arrogant eza kope na bango te yango bomoni te mindele yango wuta babanda kope na bango wuta 1997 batiaka banani bazokotia kaka moto aminasemaka to moto apinzi eo bakokotia mpangi na munu te mpangi na munu aza na kati ya kope wana te d'ailleurs mindele basepelaka na bampangi na munu te bomoni nde basilanaki na kasavubu te babwaki kaka koboma ye balobi na Mobutu tie kaka pembeni mongala claire eleki epi mongala azaka moninga ya rwandais te lokola mindele sont toli avec le rwandais balobi bato équateur te po bango kope koleka bien te banani balie munene ya barwandais minasemaka na pinjeu bokende na Bujumbura professeur kombo nani Mukendi Kalonji kaka bango bokende kuna na este ya Congo okutaka bamukendi oyo baboti tobotaki bashi bango na bashi eloko moko bashi na barwandais eloko moko butozoloba na vérité bikolo baza cauchemar ya mboka bandi ya bandoki et pendant les jours ils font semblant Rwanda basali biso boye Rwanda basali baluba nini Rwanda basali baswahili nini baluba na baswahili bino bolelaka barwanda awa te tozolanda boza balie munene ya barwandais toyokani votre sphinx salobaka bapesale banyamulenge nationalité mwana na ye abayeke bientôt tokobundela lisusu morceau de terre te mwasi na ye alobi bakoko na ye oyo ya batuti wana bakoka kobundela mabele ya Congo donc guerre ekokontinuaka kaka nde eloko azoyebisa bino yango wana ye aza ekolo nini bango kaka bosi boyoki mutu équateur na balangage ya kotengama bongo bosi boyoki mukongo na balangage ya kotengama boyoki mombala muyombe na balangage wana eza kaka Alexis Ntambwe Kabila bango kaka donc bikolo wana kaka mibale
oh badibanga, oh chibala, oh kaka, oh kabuya, aza rwande, kaka bango kaka bango wana kaka, bango kaka. Babomi batu na katanga, babomi banani, kaka, kaka baluba kati na baluba, kaka, donc, eza jeu, c'est un jeu. Et banda uta kala, baza ba complice, peuple congolais, aussi longtemps que, botiki mboka na maboka bikolo wana mibale, bomoni na libération bozoluka na mboka wana, bokozela yango ti Armageddon kosalamaka. Bomoni bikolo na mibale, balingaka d'abord binote. Ils sont liés avec le diable lui-même. Mais pour le parcours na bango, en commençant avec leur sphinx, tu sais qu'est dit? Il était au lit avec les Américains, là, les Occidentaux, à collaborer avec na bango, ba déstabiliser le Grand Zaïre. Lelo tangu mwana na yo azosala biso hypocrisie, oh l'armée est infiltrée. Tangu tata na yo était content que Laurent puisse entrer avec les Rwandais. Vous vous attendiez à quel résultat? Oh lelo bozo osala da hypocrisie zangati nawa. Alepona koya ko bakisa Mungu na pota les espèces de pasteurs farceurs chrétiens, majorité aussi kaka ces deux tribus là. Bakendaka na Kamanyola, o bake kosambela pona Congo. Congo ezaka na pasi te. Bino basibo ki mundele arisi bino ke y a un problème na terre ya Congo. Rwanda, est-ce que Kagame arisi na besika problème ezalaka, est-ce que Rwanda alingaka renouveler contrat na ena ba OTAN, alingaka renouveler contrat na Union Européenne te. Congo na aucun problème. Et bongo ba arisi bino ke coltin sili na mabele. Ou bien que au fleuve Kauki, bino boka ki bolali bolamki Congo comme désert. O banzete Kauki, banyama basili, baminere sili, Congo n'a aucun problème. Botuna mutu to akendaka ko exploiter mabele à Congo, il n'y a aucun problème avec le Congo. Tozolande, malheur, ya terre wana. Eza bino, batu bozo ko occuper terre wana ça disant les Congolais. Nde boza libabe ya terre wana. Bomoni terre wana. So ba pesa ki ngwata peuple mususu aza normal conscient. Mboka wana tonga to exploiter richesse nango biso moko. Tonga to sakutu peuple parmi pays développés dans le monde. Mais mboka ne ke kozwa libabe historique d'avoir nebite nani mutasala kibino bouta wapi tomonika ko boza ba congolais. Sala to bano sala ba Aden. Je vous dis, quand nous allons nous débarrasser de ces demon rats au baye ko fande la bisina mboka, je vous dis congolais, toko salo Aden involontaire. Tu as besoin de ta permission notée. Olingi to kangi bisakano bima na mboka na biso. Tu as besoin pas ba invalide pété. Kende. D'ailleurs nga kutoka ta ata 75% na bino bokena bino ça m'arrange même. To tikala tandambu mais ala ba congolais conscient. Toko tonga mboka wana. Boze bele pe mingi. Kwani batu bazaka maele te, c'est l'occupation bazaka nango ezaka kaka mala batu ba kulumpa. Ko bota. Pona nini? Oko réfléchir makamsusu ndenge nini? Na mundela ngo bwanzi yakabotaka toujours na mesure. Bino ezaka malo abantu bakulumpa. Yango busa ndenge boza wana. Bobunda boko kubunda te, okobunda ne mukongo nyonso sili yo na activité ya nocturne. Okobunda ndenge nini? Mwasi abima tala libumu. Mobala la muka mukongo kufi. Mobile mobimba tangawisi na tangawisi. Boko okosimba mundu to bunda koma. Mukongo tout et poli yo na activité no national ni nocturne no zana kanango. Ce qui boza na binoté, ça nous arrange. Bokena ki ndumba na bino ce qui bokena ngo wapi? Et puis bokanisa te ke mukolo bokoza la chasser de ce pays là que ba peuple musuba kolinga bino Bosi boza lever des livres d'autres. Ndenge ba Brazzaville ba bengana bino. Ndenge ba Ngolais ba bengana bino. Et bongo qui aime les Congolais chez lui? Qui? Na bizalelo tozo mona nango bino oyo. Na ndenge bozaleli oyo. Boko telengana na monde. Bomoni bino, bo fanda ka ndenge bo fandi bozelaka yezo Botika Congo ekende boete, oui, botika mabele na bino ekende, bozela yezu, bokoluka ki refuge. Je vous dis, balinga kabino te, vous serez chassés comme les mpuku. Boko kende ko établir mboka likola fleuve, kala te. Boko kende ko sala mboka na fleuve. Oui. Boko tika la kako
c'était notre terre. Bon, au moins, bino, bon, si la va passer, composé na ben parfait. C'est notre terre, c'était notre terre. Ndeko comme ba ver. Encore bolinga pe français. Ba français bino bokotanga karaté yango wana. Bon, la Congo na musika. Parce que vous avez été bénis, mais le col a signé contre une inconscience. Sous prétexte, oh, nous prions. C'est pourquoi on a comme la Bible en gote. Vous voyez, oh, a comme la Bible, a même lu en go, yé moko mutabitumba. Vous voyez, yo la qui s'habille ndenge yondo za Congolo sambelaka. Hein? Pour mundela sambelaka te, même na Kigali kuna ba sambelaka te. Na Nigeria sika babengani ba français bango basambelaka te. Le mama kaka kolata maputa papa balambela bino le 8 mars baninga na bino ba mama tomonaki bango na Nigeria kuna na Niamey pe na Yame bailobi ba papa babini banda ba mama pe babimi bazimi fini ku ya nzungu na kombo bakeli boso ambassade ya France ba encercler basaleli français na makelele ti balobi lobi tozwa lisusu na tongo lobi na tongo lisusu baye ba mama Solanti, hein? Kasi France bando tia mutu pasio tokokende te tozo reconnaître régime ya sikate et patati patata peuple babimi na balabala ba mama babi tokotikala te et puis bango baza kutu ba société islamique hein? Là où les femmes n'ont pas trop de fort rôle comme tel mais babimi bayena banzungu nzungu bolambela ka bafufu na bino bozo kolambe o ba papa kolambela bino lobi pota kutu banzungu wana na utilité. Ça serait beaucoup mieux. C'est que vous avez wana, vous avez makelele liboso ta ambassade net ya France wana. Tolandi hein? Ah. Et puis bino ba papa, botika nanu kozala ba bizenya mibali boyeko. Pas bossa kana bino bongo. Basi mobimba maele na mutu ezalaka te, ba pesa ka bino ba conseil malonga te. Quand kolamba bino fufu le 8 mars, ata vous-même. Non, il faut que la paix. Hein? L'homme peut préparer, mais le 7 mars, ça peut mukolo. Le 9 mars, c'est ça mukolo. Boité. Alors, c'est que le 7, le pays était médiocre. Le 8, ndolamba fufu. Le 9, on dans quel Congo? Le 9, ndolamba Congo, meilleur pour l'ambeli. Moi, c'est un fufu. Boni boyko. Bozo banzeta fufu na banzunga na bo pesa bashana bola sa bango direction ka ambassade bazalaka. Bakende kuna bakende ko salela. Ndenge baninga basalaka na Niger. Fufu. Ka kolia na kolia. Peuple mobimba bayebeleka na kolia komela na malwa batu bakulumpa nde biloko misato bayebeli nango ba congolais basi mabumu kolia na kolia en tout cas ba papa pona ngai na moni hein toyoka na bien po bino pe boza pe ba comédien quand ndenge bino pe boyebi pe kotelema bobundela mboka te tosala ngo égalité tokani eza système ya zoba na zoba tokani hein yo inconscient ya mobali olingi kotelema te pona mboka na yo ta femme aussi inconsciente oyo musala ne kotiaka mabolongo na se azokozela yezu aya kobundela ye bosali couple kitoko te sikomoni lobi le 8 mars bosala eloko moko te tokani oui parce que le 8 mars baninga babandaka yango mpe ezalaka mpona korevendiquer le droit aussi de la femme à l'endroit du travail tolandi hein est ce que badroit wana na congo esapikaka les femmes connaissent toujours les harcèlements sexuels au lieu de travaux. Boité, au moins basi jouer dérange ka basi. Est-ce que moni basi ya Congo batelema ka balobelango, balobela kango te. Hein? Soka ke luka msala batunye obota, obala, bino boyoki ba mama bayaka ensemble ba revendiquer leur droit à l'endroit du travail. Non. Ba commission donc ba buriko baye kozwa cause noble en otage. Tolandi hein? Bakomisi yango journée ya bino bapapa bolambelaka bango bafufu nde na tuni so lobi ya vendredi le 8 olambeli fufu le 9 samedi le dimanche le 10 le 11 lundi le 11 ntango akotelema kende koluka mosala bakoaccélere kuna te mpo oyo olambelaki fufu lobi vendredi le 8 boye te le 11 ntango yake mosala patron akotia litoyi te il y a qu'on se sentir mal à l'aise, donc le problème de la femme congolaise sera résolu demain. Tant que yolambele fufu. Boete na guerre pendenge ba viola ka ba mama na biso kuna na este nyonso ne ko sila po bino ba papa bolambi ba fufu. Soki ya nona mituna na ngezali oui, allez-y bolamba ba fufu lobi. J'aimerais voir que le lundi la femme congolaise ne va plus parler de viol.
Elle ne va plus parler de l'injustice au lieu de travail. Maintenant, ce serait une femme qui va témoigner qu'elle est protégée à égalité sur le plan de travail, qu'elle est représentée dans le Parlement, qu'elle est représentée dans le secteur important à la société congolaise. Tolanti, hein? Ce qui va foufou na bino bokolamba lobby et qu'on peut savoir ces résultats là le lundi à les bolamba ba foufou même en désordre ndenge bo mesana. Mais ce qui lundi basana bakolamukana milimu na bango lamentation de Jérémie na même problème qui a existé hier botika na bino ba papa bomo na pasi ya pamba botika na bino bolamba ba fufu angote ça sert à quoi ya zolia fufu kuna na est bazo violent de konaye siko zola mbele fufu alika munini mwana na okendol comme ça la patra bandi ko tia elitoi siko zola mbele fufu alika munini ça c'est encourager le buzobologie. Non, non, ça c'est encourager que basana bazala kama ele te. Faut pas encourager le buzoba. Balamba ba fufuna bango bango moko ndenge ba mesana kolamba. Lokwa baba gourmand, po ba koloba biso to lia te po guerre za na este. OK, milambela fufuno yo moko. Tokani guerre ngo yaka pena Kinshasa te pona nini ko? Boyebi mukolo guerre kwa na Kinshasa ba kina ba uza mayele, oui oui ba uza mayele mbala moko. Mayele zo yela bango te po guerre za kana musika. Omoni mutu soka moni penza somo ya masasi a comme na deux options, soit ta kima soit ta luka se défendre tellement komona masasi soma liwe ko kima ye ako signer ako tia mutu bakata ko signer bitumba ndelo ko zangi bakinois faut bamona somo ya guerre. Je vous dis que peuple na bakozwa mayele, oui oui, il faut révolution ça manakati ya mboka. Mais il faut penser masasi ya solo lela na kati ya Kinshasa. Kinois kozala le même Kinois que nous voyons aujourd'hui te. Baza boye lelo parce que bazoka kaka sango. Kinois ayebi somo ya munduki na elongi na ye te. Ayebi lo kito ya ba bombe butu te. Nde bomoni baza ndenge wana. Yango bazoko desa ke na église ko kende ko sambela na banani na ba stade na bango kuna. Oh, bande wana nga. Soki omoni penza somo ya liwa, okozwa onction ke na stade kende ko sambela. Okosala kutu prière nde ya mbangu osimbi oyo kosimba na maboko obunda bongo yo kotika babo monta babe nde likambo zana na Kinshasa. Peuple moko asali soni au peuple africain, nous le peuple congolais tosala soni na Afrique. Peuple moko submissif, peuple moko qui accepte tout sauf rien sur tous les plans. Mundela ya auti Georgia aya kosakana na congolaise, elle accepte parce que c'est un blanc. Ala kotia bazemi azongi na mboka na yo otikali na basharge ya mitiola no semi Dakar na yo. C'est toujours ça. Lobi mwana na kolinga comme président na mboka kaka biso to koloba to lingi ete po za semi Dakar. Vous connaissez le fameux exemple de Sainte Donné. Makamongo yango kaka. La femme zéroise biyamba yamba kaka. Une femme sans discrimination. Sina ba Camerounaise baye baka fin de fin il faut que ndobota na ndeko na ye. Mais la zéroise elle n'est pas comme ça. La femme congolaise, il y a moi si à drapeau blanc, moi si à ONU. Akobota tina mobile la wuti na Hong Kong, abotina ye. Comme ça bana misu ceux qui prennent une batika na biso kuna charge les sous kaka. Kasamba tatango bazonga na bamboka na bango charge on revient. Lobi tango koma ke to bundela mboka est-ce que bana na bako bundela biso 100%? C'est dans le biso que oza moitié ching moitié congolais. Lobi siko au Congo doit se faire face à face avec la Chine. Yo kokendo ko bo machine kuna non makila no koganga baza bandeko na yo. C'est vrai que c'est pratique que bazo bomba congolais mais ko bomba pe ba chinois pété. C'est ça. C'est ça les inconvénients ba makila ba mélange wana. Et bon autant le maître blanc violer les africaines. Dina ko kansi bando violer po bazaki kaka très amoureux de la femme noire. Non, c'était une attaque contre la race noire. C'était ça. Parce que Baki qui est trop tard, on allait voir les résultats que nous avons aujourd'hui. Les Noirs américains sont ici. Ils sont au courant de ce qui se passe en Afrique. Mais combien d'eux battaient les macarellement condamner le blanc pour l'intérêt africain? Parce que Noirs américains condamné Nani. Tolanda. Et puis, comment on a la côte Afrique, le col la bombe, mais moi je suis américain. C'est ça maintenant leur attitude.
ba génération leki, et puis il porte le sang de blanc en lui, bolinga bolinga te. Noir américain ko ma papa na ye mundele te, pour na ko sauver yo la maman africaine. That's just not gonna happen. En lui, il a tout le 200. D'ailleurs, ce qui vous kebite, tina ba génération zo kita, ba mélange pe kota kyo ba indien, o ba tuba ba utaka Espagne makila nyo sokoti ba mélange, mundele paza na kati. Donc, qui est africain, tikala kaka, à cause de la couleur ya peau, puisque le sang de l'homme africain quand même domine. Le sang africain, ça le voit bakila ba chinois, ça makila moko, ba jeans on est dominaka. Tolanda, oui, oui, ça raro mona noir a botina mundele, et que moi on a bimi complètement kaka mundele. Noir à cause de la prononcer ça, c'est le sang noir, et ça fort, et ça fort. Et c'est comme ça, ndo moni de génération so kita, moi couleur wana bronze, et tikali, wana comme kaka une réflexion qui est africaine, ça la ki wana. Mais ceux qui bolandeli malamu, boko kuta, sito zala kana oyo Tiger Woods. Azo la biso, azo sepe na German na kati na ye, ki Thailandais na kati na ye, ki Vietnam, et puis ndambo African American. Azo mona mtuloko la ye. Soki yo Congolais, regarde ce qu'on nous fait au Congo. Aotalo lo kwa zombie. Asala nini? Kondenga atelemi wana, oui ozomone le poso bronzé. Wane komika kake ki africain et makilande zaka makasi ezokola kisaka kezo revese. Mais il a trop de mélange en lui, y compris le mélange de la race oppresseur à nous les noirs. Siko yako bundela nani. Les blancs savaient cela. Tout était bien calculé. Que tout corrompre le sang africain. Plus tard, leurs descendants, bakoka kobundela cause na bango te kuna na Afrique. Po bakozala pe na makila na biso na kati na bango. C'est ce qu'ils ont fait. Siko yo mutozali on the motherland, au lieu de conserver qui africaine na yo, ba créer ba conjoncture ya mboka ezala tellement médiocre. Na pasi wana, tu te fais cadeau aux étrangers pour des miettes. Lobi lobi akozonga na mboka na ye, otikali na metiola no na mboka. N'est-ce pas? Oyo lobi ako servir comme le pont entre nous les Africains et les intérêts de nos oppresseurs. C'est la nature. Bolinga boya nani, alinga nani. Un métier fidèle à quelle race? Toyokani, hein? Non. Métier azaka métier. Observez bien le comportement des métiers. Même là à Kinshasa, les métiers bazala kandengwana. Soka azana bino ba Congolais, azana bino ba Congolais. Soki akutani na ba métier lokole to na ba mindele, tout d'un coup bandi ko sala lokola bozane niveau moko te, boza bande ko na été. Il se sent à l'aise là-bas. Soki à l'absence ya ba métier na ba mindele, ndoko mona azana bino. C'est comme ça que les métiers se comportent. Et ça loko moko c'est comme ça. Et les blancs bayebaki yango. Et nazo kopesa susu depuis na bandi koloba bomo nazo komipesa tort na opesa biso moko nanu tort. Un peuple inconscient. Bazo nyokolo à tel point batio na position au banda kondima du n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps on a vu nos sœurs aller coucher avec les chiens na Dubaï. Tolanda, regarde niveau ba komisibino. Donc lokola nyama. Tozolanda passe leki. Ozokende kuna okende koluka, tu es prête ya kolia ba salité, ya ko poser ba acte moko barbare kaka pona pasi. Mais ce qui tozoloba que le système ne peut que tomber ce qui peuple bobimi libanda tolo bango na munoko nini. Bande ko nangai. Bomoni na moi long métrage de théâtre yo mindele ba ko imposer le biso autrement appelé la politique africaine, hein. Ce qui botali bien. Ils changent seulement le visage des leaders selon leurs intérêts, selon leur satisfaction, on peut dire. Donc, je veux dire que ils vous ont donné cette indépendance-là superficielle, artificielle, hein, parce que c'était à leur plaisir. Et puis, bébé, la manière dont bébé, ils avaient raison. Et on a éliminé Patrice Lumumba. On a écarté Joseph Kasavubu. C'est au plaisir toujours de nos oppresseurs. On a placé Mobutu désiré au pouvoir, au plaisir de nos oppresseurs. Oui, oui, toujours à leur plaisir.
Et ça, le moto président nommé. Le président, donc, nommé, on a plaisir, il y a président. Ce cas la moukelio mabe, à côté peut yo. Il y a une différence entre moto yo, parlement voté yo, na moto président nommé. C'est ça le problème avec l'Afrique. Vous n'avez pas les leaders que le peuple africain a choisi, surtout dans le Congo, le Quatorze de la Congo, mais vous avez les leaders nommés par nos oppresseurs. Et ils sont là dans leur fonction aussi longtemps que leurs patrons, nos oppresseurs, sont satisfaits avec le travail qu'ils sont en train de faire pour eux. Chaque fois qu'on a changé un leader congolais, zaïrois, c'est parce que Azala qui se satisfaire le blanc T. On n'a changé aucun leader pour la satisfaction du peuple congolais. Non. Vous n'êtes qu'un peuple qu'on manipule psychologiquement et vous vous laissez être manipulé. Tellement vous avez été empoisonné par vos pasteurs, vous n'êtes plus capable de côté la réalité en face. So Mobutu ne leur servait plus rien. Cela dit, hein? Non, il n'y avait plus la guerre froide. Et on a découvert le coltan l'Est du Congo. Mobutu était devenu un témoin gênant qui refused to play ball. En anglais. On a une expression en français que vous allez entendre. So, les gens qui sont venus avec lui, bah moni non, azali suko servi ba moi le côté, bah sila naye. Bah yena Laurent, same thing, à leur plaisir. Et tangu Laurent comme il bango rebelle, ba moni apesi bango bakanda, Laurent ba panze crâne pour apesi ki bango kanda. That's exactly what happened. Bakoye ko tikane ba continuer ko exploiter le Congo, mais les avait énervés. Pour bon mona que vous ne contrôlez rien. Bastila Nina Laurent. Battez Joseph, toujours par leur plaisir. Tolandi, hein? Yo peuple, votaka Joseph na 2000, baeli yo, votaka Laurent, o votaka Mobutu en 1965, alors, baeli bino Joseph, même chose. En complicité, bien sûr, Makambo ça, ma complicité pas Tshisekedi Mulumba, il était complice. Apio na bango, Tolandi, hein? So Joseph a fandi à leur plaisir. Tango bamoni que on dirait nos petits esclaves ici comme qu'on réclamait mingi. Qu'est-ce qu'on fait? Basali moi jeune à bango en utilisant le fils de leur pion, tu sais que dit, bazi mwana na yepekaka pour le kola bino bozaka peuple émotionnel. Tango bokoka kombo Tshisekedi, kaka ndenge tango bokoka kombo Kabila. Vous êtes le même peuple que vous étiez hier, vous êtes jusqu'aujourd'hui. Peuple qui a refusé de réfléchir. Peuple qui a refusé de discerner les écrits sur le mur de ce que vous êtes. Comment on peut utiliser le même tactique sur le même peuple, mais pendant des temps différents? Mais ça, c'est une malédiction carrément. Je pouvais comprendre ceux qui va utiliser le même tactique pendant la période Mokoboye. Mais nous parlons de expansion étendu à combien de temps? Wuta besoin d'indépendance à l'occupation en 1960 jusqu'à aujourd'hui. 64 ans, Mobimba est roulé. On utilise le même tactique, le même peuple, mais de différentes générations. Et le même résultat, et ça, ça l'a obtenu. Le problème, ce n'est plus avec les Blancs. Vous êtes le problème. C'est le banal vérité. Vous êtes le cauchemar de cette belle terre-là qu'on appelle le Congo. Tozolanda, à quel moment Bokozwa conscience, Bozwa contrôle, il y a destin à Bino. En quel moment un peuple qui ne fait que attendre que secours n'aille où à l'extérieur. Tolandi, hein? Le peuple qui ne fait que faire appel aux gens de l'extérieur, Baya, pour intervenir na kanaye, bolimbisa nyao nangazole la kuna. Tozolanda, mukolonini, Congolo kola mukozi conscience, que oyo eza terre ya bakoko na yo, que sort ya Congo ezoko dépendre na yo lelo. Kufa telema bunda, moko kufa lokola ntaba te, oko kufa na mundu kino na maboko. Olingi nani akwe biso yango? Nani mutaye biso ke telema bunda? Qui? Oppresseur na yo? Ha? Oh.
Mais votre état d'être arrange nos oppresseurs. Si vous bolingi oppresseur, na biso sala nyalo ba congolais telema, bundela mboka na yo, pour y perdre. Le choix est clair. Chacun est en train de voir ses intérêts à lui. Ce qui est congolais, oyebi ko bunde l'intérêt na yote na bana na yote. À qui la faute? Hein? Regardez-moi congolais plaisir na yo, ezali ko sala débat, ya kotala pasteur nini asali plein na stade Kamanyola. Bolingi nini après? Non, soki pona koke na stade Kamanyola okei, mbula kutebeteli okuna. Bolobio Machola, azepe pasteur Machelo na Jezebel Amida batondi selaki biso stade. Wana pona bino c'est ça. Nde sengo na bino. Et après, tokani, sikoyo, un peuple pareil, bolingi nini? Hein? Balongoli Joseph, faut botier moi pression moutier, tokani, hein? Mais ça devrait aussi vous dire que quand un peuple s'élève, changement et yaka. Mais bino ba congolais ma bena bino bo s'élèvera complètement te. Bo sala ka lokwa moi ba grimace, lokola bolingi bo s'élever puis bo fandi. Non. Le changement yaka tango peuple a télémi. Est-ce que koya du jour au lendemain? Absolument pas. Mais si ça va prendre 2 semaines, so be it. Na Egypte changement yaka zoka bango 2 semaines mais yaki. Na Jero tozo ko pesa exemple. Ba français ba teki kitetu mais ba bimaki. Soki botelemi changement koya. Boko dismantle le système. C'est le système mutezo ko oppressé bino. On ne change que le visage à ma leader. On a mis Kabila à côté, notez bien, Yeba Boni était, Yeba Kangi était, on a interdit à Chilombo de ne pas mettre ses mains sur Kabila. Ça, c'est aussi la réalité et la vérité. Hein? Et Chilombo est là à leur plaisir. Il est là parce que they approved of him. Tolanda, mukolo bakomona lisusu utilité na Chilombo te, bayebi ndenge bakosilana na ye. Mais na yo peuple, jusqu'à quand na mboka na yo moko, on va continuer à t'imposer les gens qui sont au service des Occidentaux? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Michael na Bible asengaki autorisation ya Yesu te po atelemasa la face na dragon. Tokani bato bamemela biso masolo wana na Bible. Bamboka esika bango bauti babundaka kaka kobunda. Poutine a été attaqué, car le quoi biso on utilise Rwanda, mais c'est les multinationaux. Poutine pour utiliser l'Ukraine, mais ce sont les membres de l'OTAN, surtout les États-Unis. Babundisa Poutine. Mais kuna na Russia bazaba orthodox. Parce que boyoki Poutine abimisi ba pasteur bakende na stade kuna na Moscow, basambela yezo atala makambo ya Russia. Hein? Pourquoi autant et que na oluka trouble na kati ya China te? Tolanda. Mais vous, c'est la même chose. C'est les multinationaux qui ont babandi ko bundisa Congo depuis presque 30 ans. Bitumba Congo est un proxy war. On utilise Rwanda, mais ce sont les multinationaux de bundisa kabiso. Mais il y a une question. Est-ce que babandi bundisa biso lelo? Ou te bapesa kabiso indépendance on a empoisonné? C'était déjà une guerre. Ou ils ont assassiné Patrice Emery Lumumba. C'était une guerre. Nous étions toujours en guerre contre les Occidentaux, ou eux contre nous. Depuis, ils n'ont jamais travaillé à notre faveur. Bazala toujours batobundakana bango. Même la période coloniale, bakoko na biso ezaka toujours nos koko contre bango. Siko yo Congolais, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et là qu'il n'est pas supposé yo comprendre. Que bato oyo tozalaka na bango en guerre, wuta bakoko na biso. Mukolo nini yo kolobaka en tout cas, guerre oyo tozosilisa guerre une fois pour toutes. Botelema. Eza na nombre, na liboke,
na soulèvement populaire que le système éco-dismantle et vous obtiendrez le changement oyo bozali koluka. Et c'est en ce moment-là que vous, le peuple, Boko Bandako réellement kotia le président que vous avez sélectionné, et il va travailler à votre compte. Et le Congo est se retrouve en position maintenant, il n'y a pas bandi peut imposer sa volonté sur le forum aussi international. Mais aussi longtemps que vous êtes des servants, aussi longtemps que vos dirigeants sont à genoux devant le système, botika bathéâtre bosa laboratoire. Et puis boyebi le problème et boyebi la solution, vous refusez d'appliquer la solution parce que vous consentez avec le problème. Siko bole la kapona nini? Bozo tia batu makelele pourquoi? Bongo bino boza bazoba. Bino boyebi te solution ya Congo eza nini qu'il faut tellement tout ça la soulèvement populaire. Bino boyebi yango boyebi. Vous êtes des paresseux. Pona kotele makokende kokotela ba pasteur mbongo dans le stade wana bokei. Même chiffre na batondi saka stade Kamanyola, ceux qui balbobi na balabala, on ne voit même pas ce chiffre là na balabala. Comment on peut expliquer ça? 120 000 Kinois bakeba kende kotala Seregola, 120 000 Kinois bakeba kende koka pasteur kende kosambela nde pona Congo, 1000 Kinois nde bazobima bake devant l'ambassade po bakende kopelisa ba pneu quelque part devant les ambassades. Quelle comédie! Quelle comédie! Vous n'êtes pas sérieux? Non. Et ceux qui balabel bino, oh, eza pasi pour na Congo, total kaka Yezu. Arrêtez avec votre comédie là. Yango bo moninga na yetaka bino ke Yezu ko, ceux qui asola exista kalingaka bino te. Parce que ceux qui totangi kaka logique à Bible, bino bozaka hors logique ya makambu nyonso. Na logique sociale bozaka hors jeu. Na logique biblique boza hors jeu. Logique spirituelle donc boza peuple moko hors jeu kaka. Bozo beta bali kaka na ndenge na bino kaka. Esika match zo beta mele tikali boye. Bye sweetheart, I love you. Be careful. Donc boza beta moko hors jeu. Solanda. Eza ma mingi bandeko nange eza ma pe pasi. C'est énervant. C'est vraiment énervant Mamboïsa la Congo. Mais plus énervant, c'est de voir la qualité des gens que nous appelons le peuple congolais. Comme j'ai dit, le Congo n'a pas aucun problème. Est-ce que l'Indien a fait un problème dans le Congo? Pour Kagame, ça, le belbino que problème dans le Congo? Est-ce que les Américains, les Français, les Canadiens, il y a un problème au Congo? C'est, naturellement, tant que naba tumanile naba kamelaka ito basi mtu ke bakutana na problem bakutana na aucun problème matama kota yo zo mona problème po état social no za malamu te mais siko d'après yo nani mutu akwa kobongiselo état wana tu même mutu azwa kotoka bakonta na yo wali boma na mutu na yo et puis bakotika ndenge nini na ba dialogue kasi wuta bobanda kokende basani siki na bino na ba Namibia na ba Lorenzo kuna kasi falaki bo obtenir liberté yango bosi bo obtenir yango mboka mobimbe tondi donc soki tokoti na kesi ya l'état tokokuta mikanda na mikanda ba accord donc un jour na livre histoire ko tant bana na biso bakoyaka babandi kosala ba recherche o bakota na bibliothèque ya gouvernement bakokuta building tondi bakor na bakor bongo bino bokanisi bilo neza kuna yango tozokoka korécupere babikeko na biso te po espace eza te na banza musée national mpe tondi nde na bamikanda bakor accord na bakor eya pasi mpe mawa mboka mobimba ya bakor uta roi belge asalaka accord na bachef coutumier donc bakor mboka ya bakor oyo eza libabe te eza lisuma mboka mobimba eza mboka bakor na bakor en tout cas bosambela malamu bosambela mpenza malamu bosambela bien te nga kutu namoni bozongela éducation de base ule bosenga ye eza tala pasi ya Congo bosenga ye eza délivre bino
Mais vous êtes sous une malédiction. Comment koko na yo mundele roi belge ensemblaka Congo na ba accord. Na ba accord lisusu apesi mboke pa royaume belge. Na ba accord lisusu atikaki ba France ba États-Unis mutu na muta réclamer mortion ya Congo. Na ba accord lisusu ozonyokwa mama otikali kaka Yesu sunga Congo. Yo ozana muta ba accord. Problème nous tu dois être délivré de milimu ya ba accord. Milimo ba Berlin na ba Sun City na ba Nemibi na ba Lorenzo nde milimo bozana ngo bino ba bolingaka lista ba démon ulia ko sambela ko démon de servitude ozalaka no servant naturel sambela nde démon ya accord ya Nemibi na accord ya Sun City na accord ya Addis Ababa accord ya Berlin accord ya Lorenzo balo accord etika yo nde prière fo bosa ba délivrance nde ya milimo ya ba corps bozana ngo koko na botamaki na baaccord yo botami na accord oboti bana no na baaccord peuple ya baaccord peuple maudit par l'esprit des accords napesi bino sujet de prière délivrance ifo bosenga yango wana bato milimo ya baaccord si boti kozwa accord mosusu awa ya sika eza wapi baaccord na baaccord ok bandeko na nga malgré boza peuple ya baaccord I love you all bye